Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Du nouveau sur Radio Lisolo. Faites vos annonces, vos pubs. Contactez Radio Lisolo. Contactez Radio Lisolo. Contactez Radio Lisolo. Radio Lisolo. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence. W, Radio-Télévision Lisolo, DSV, les combattants de la cause nationale. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W. Votre émission patriotique animée par DSV avec notre invité spécial Vital Kamerhe à partir de Kinshasa. Votre émission préférée, émission patriotique animée par DSV. Lelo eza lelo di yoka ouais ya lelo Prof W DSV, les combattants de la cause nationale. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W, votre émission patriotique animée par DSV avec votre invité spécial Vital Kamerhe en direct de Kinshasa, RDC. Eloko makasi di babi bisikita ya biso ya ngoyo te tokota toleka Pasteur Anakle Onyombe, Radio-Télévision Lisolo. Lelo bana Kongo topasola mpoke toyebisaki bino ke tokozwela bino Vital Kamerhe aza na bino na Radio Lisolo di esika oyo tokokota tokopasola mpoke na biso mpe mituna na biso bongisa mituna mwana nzombi le grand kalala Pasteur Anake Onyombe yoka tous les combattants bino nyonso na nsima ya DSV Radio Lisolo toujours en forme. Number 1 Grand Libulu lelo tokosolola makambo ya mboka di invité na biso Vital Kamerhe. Lelo bobomba mituna tokotuna ye di Grand Kalala Radio-Télévision Lisolo. Pasteur Anakle Onyombe, Radio-Télévision Lisolo. Toza kokende malembe di o tokotuna mituna toye na ye tuna mituna di Prof W. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Tokotidi masolo na biso ya lelo opesi mbwa boyi Prof W
Radio Télévision Lisolo. Toyebisaki bino invité na biso Vital Kamerhe en direct de Kinshasa RDC. Oh Mboke baby. Oh Congo na biso. Toza kokende wapi ni? Toza kozonga wapi kwa? Peuple congolais. Telema mpona mboka Congo di Radio na biso toujours Lisolo. And I go tell and say, you be waka waka baby, you be chuku chuku baby, baby sawale, sawa sawa sawale, sawa sawa sawale. Ah ouais, Prof W. Yoka. Akolopa, 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 pom pom. Ajari papa, akuma baby, akukurege, pom pom. Ashawo, awusha, awusha, ashawo, ashawo, awusha, pom pom. Pom pom. And the baby sawa lele. Toyese koya. Radio Lisolo. Peuple congolais Téléma. Téléma peuple congolais. Radio Télévision Lisolo. Aki aki alcohol. Kuna toza kokende Kinshasa ni. I get them plenty, plenty, plenty. Ah ouais. Looking for sexy, sexy, sexy. Radio Télévision Lisolo. She come the pium 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 pium. Waka waka baby, uru uru baby, corner corner baby. And I go tell my mama. And I go tell my Merci, merci. Nabandeko nyonso oyo bozali kolanda biso sur la 3W. Radio Télévision Lisolo ezali toujours Yabino DSV Diana sous le photo de vous pertale les combattants de la cause nationale. Nabanzi peuple congolais, peuple congolaise, Lisolois, Lisoloise oyo bolandaka biso nakati na radio Lisolo. Vraiment tokomi na tangu oyo toyebisaki bino tokoyamba Vital Kamerhe nakati na radio Lisolo. Tosengi na bandeko nyonso tu oyo bozali kolanda biso soki ozali na question na yo okomi na radio Lisolo na bandeko oyo to proposer bazala na biso na kati na nzela ya singa mpamba te esika oyo tokokotisa bandeko nyonso vraiment te pamba te tolingi tosala débat moko kitoko. Débat esalama kitoko yango tozali kosenga na bandeko oyo tolobaki ba rejoindre biso na kati na radio Lisolo vraiment kosala lombango pamba te soki tokangi ligne tokangi po tolingi débat ezala otuni motuna ozwi réponse soki ndeko zali kolanda biso lelo na komeka ko permettre tout le monde ba kota batuna ba question te po question moko boko ko répéter ngo 10 fois mais déjà si batunaki mais na bandeko oto ko sala ba nzela ya singa e ko sala malamu parce que ba question oyo bino bosengi oyo bolinga ko tuna bandeko wana bakokota oyo to ko sala na bango na singa bango bakotuna ba question wana oleke oya koti les mêmes questions si batunaki atuni lisusu question yango les mêmes questions si batunaki botuni lisusu nabangi ndeko akanga nano merci yango tozali koloba bandeko les mêmes questions oyo botunaki yango esengeli kotuna yango te donc bandeko oto tozali na bango na nzela ya singa kokanga ba micro na bino soit ba téléphone na bino nde tokokota na kotuna mituna mais lokola tosalaka na lokumu ya mboka na biso oyo tolobaka na banzi ndeko na biso grand kalala mekana kokanga micro na yo ekozala malamu pamba te na bareto
Nabanzi bandeko yambo to lekisa Vital Kamerhe à partir de Kinshasa, Bangkoko bayoka. Bangkoko balobaka nabanzi papa na biso grand kala la meka ko kanga micro na yo. Amanja mwana tani kibati bangal mabam ibaram ati terngol mbo manji munyig mate ngongora ndani toni nila na borgo lunga tsuku kaga wa ku wijirme jerma mabo logla wala go logla wala baratar nyer mulle wompare ngam fo wumbo manji on de la fin pour avoir pour de la fiera me manche nililio manche nililio ibalinga kerki bayi ken mumambu ana ken continue tulu implo ana ken continue lu nilga gul mergo gula banji ku wanji kaje wan ba gobe dan yende pangam so umbo baje ngane yanchema ko bugindera nderge ibanan ko ngamya babo ngane yanchema ko bugindera nderge ibanan ko ngamya babo wo ujera mwana ngola njera mbwingo ujel mambara tarmo wo mingel njerba mama mwantie njerba mama mwantie njerba Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Merci Nabandeko Nyonso oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo tokomi na tangu oyo bana ya Congo tosololaka elongo na bino. Nabanzi na nzela ya masini ekambami kuna na papa na biso mayamba kuna na technique na côté ya elobeli ezali toujours mopanzi sango oyo amemelaka bino masolo ya bien o etali makambu ya mboka. Bandeko balelaki mingi to lukaye aya na kati na radio Lisolo to poser ba question oyo ezali kosala biso pasi. Mbala liboso tolekisaki Vital Kamerhe na kati na radio Lisolo. Bandeko nyonso tu bazwaki opportunité ya kobenga na kati na radio Lisolo kotuna mituna na bango. Pe to remarquaki ba question ekomaki les mêmes questions. 10 personnes batuni, 12 personnes batuni. Alors tomonaki ke non to meka kosala débat moko biso na ye na bandeko oyo ba rejoindre biso na kati na nzela ya singa ekosala malamu soki ndeko zali kolanda biso ata motuna olingi kotuna bakotisi yo te komela biso ata na nzela ya Skype wana tokozwa motuna na yo bandeko oyo bakozala na line bakotuna motuna wana mpoto kende na débat malamu pamba te tolingi o eloko wana batunaki a lobite tokolekana na nzela ya masini kuna to meka kokota na kati na Kinshasa to zwa Monsieur Vital Kamerhe to zwaye soki azali na biso na nzela ya singa ye moko akoloba. Allo? Oui, allo, mbote ndeko DSV, mbote na balandi nyonso bakombata na biso ba membre ya diaspora bapesi bino mbote mingi pe sengolelo lisusu tolobela makambo mboka na biso naza mpenza na nzela singa na bandaka ozela na bandi ba muziki nyonso to lekiwana ndenge baza komilela ndenge toza komilela pasi na yoki na bandi nyonso siko tolobela ngo. Merci na bandeko bo olandi bino moko pe boyoki ezali bande cassette te pona radio Lisolo totikala kotia ba bande te tozwaka bato live esika oyo mwana Congo yo ozali ozana question na yo komela biso na kati na radio Lisolo ou bien na bandeko oyo bazali na plateau ya 3W Radio Télévision Lisolo na banzi tokotuna nanu pambate na biso
baindo toyebaka kotuna santé ya moto po santé ezali très important kotuna santé bandeko bazali kobenga na ba numéro ya téléphone en tout cas moyena zwa batu na téléphone to na Skype ezali te bolimbisi nano tokende botika ndeko aloba soki ndeko alobi toyoki ye nde tokoyeba epai nini ya kwei po azwa fimbu na ye ya Guantanamo ou bien ya radio lisolo mpo tokolinga te alonga biso tokolinga tolonga ye tolakisa yeke biso toyebi mpo azala toujours côté na biso. Merci. Tokomeka kotuna eta ya santé ya monsieur Vital Kamere totuna santé ezali malamu. Merci mingi na motuna wana réponse na kopesa ezali boye. Tango yo ozali leader politique. Tango yo olingi mboka na yo pe olingi bana mboka okoki kozala na santé malamu te ata oza maladi te à partir ya moment oyo peuple congolais aza komilela mboka eza kokende kaka ya kozinda insécurité makambo nyonso yebi donc moyen na pesa yo réponse directe na question na yo ezali te na kopesa réponse en deux temps naza maladi te mais naza na santé malamu te puisque na niveau ya mutu bituna eleki ebele nini tokoki kosala na bino na baebali mboko yo po tolongola mboka na biso na kati ya libulu yo baye kotiango na kati peuple pe ayeba ke quand on parle de leader eza moto ya se sacrifiaka po peuple amona mwinda tala makambo oyo il faut to mema ya sika question na yo ezaki mokuse réponse na pesa mokuse santé na ngai naza kobela te mais ali malamu te à partir du moment mboka eza malamu te. Merci na banzi bande ko bolandi po santé ya moto ezala malamu cela veut dire que mboka pe etambola malamu wana bande ko na banzi batu ya mituna bozwi mwa motuna oyo bokoki kotuna na kati ya ba réponse na ye fe inabiki esika otozali kokoma nga motuna na kotuna likambu oyo ya biso ba combattant na kati na Europe partout esika yoyo kaka na Afrique du Sud Vital Kamere kei ba betie makofi ba betie ba double papa na biso kengo adondo aye kotoyo azwi ba coup de tête na ye alors poto ekomeli bino mubulu alors mouvement oyo biso ba combattant d'après yo tozo sala malamu ou bien tozali kosala mabe soki tozali kosala malamu loba malamu o biso tozali kosala soki tozali kosala mabe talisa biso pe mabe na bopete nyonso tu ndenge yo yebi. Merci. Na correctifier na eloko moko puisque nebi ki radio lisolo il faut qu'on m'appelle radio ya bosolo ya vérité nga na zwana no double T nazaki na Afrique du Sud dernièrement ba combattant ba ko accompagner ngai ba kite kutu ke naza na Afrique du Sud na kutani na ba na aéroport ndenge nini espoir na biso ba ko tika ngai ti na kata salle d'attente ba pesinga ba encouragement na combat naza ko mener ba encourager ngai ba ko trahir Congo te na le cas na poto dernièrement il qui moi mikolo avant ba élection na kanisi na solaki na bino mutomoko abeta kinga azalité siko pona limbola na pesa réponse na motuna na yo ngai en tant que Congolais naza ko soutenir à 100% combat ya ba combattant pour la nini ba combattant baza ko vivre na poto baza ko vivre na Amérique na Canada na ba Asie na ba Australie na ba mboko yo ba monike l'état azali na service ya ba citoyen na mboko ba dit que mutuelle la santé ezali kokende na classe ezali droit garanti ya l'état na mutu nyonso kolia ekoma likambo ya kozwa suba vertige na butu te et que police ozosa musana ezali pona ko maintenir ordre public justice ezali ya bariche contre ba pauvre ezali justice o eza ko salela mboka armée batambola kabitambola te na kati ya ville bazana ba caserne en dehors ya ma ville ceux qui bitumbe ezali te kune to na bitumbe comme rarement ba on va ba déploiement ke na Afghanistan ko ke na ba Irak ko ya na ba Somalie ndetango ba ko ya ba armée militaire bazoleka bazokende ou bien dernièrement tant ba kende ki kozwa bano bakufaki na Suisse to mona iba militaire belge basali et d'honneur
Et j'en profite pour présenter ma condoléance Nangai, dans ma famille, nous sommes en Hollande, en Belgique, en Allemagne, nous sommes tous membres de famille de Lokwana. Combat na bino nga naza comprendre yango puisqu'ils allaient kanda bozana yango komona ke Congo depuis 1960 mboko ezaki na niveau moko na Canada na Afrique du Sud mboka na biso elekaki Brésil toi qui niveau mona Corée du Sud lelo toza na niveau ya Somalie s'il vous plaît toza na sima ya Somalie parce que toza 187e sur 187 pays en termes d'indice du développement humain. Le loyo Congo nabiso tozali troisième pays le plus dangereux au monde après l'Afghanistan et le Soudan. Le loyo Congo nabiso tozali parmi les 10 derniers pays en termes de climat des affaires doing business. Le loyo Congo nabiso mokolo nyonso eza koleka mwana mwasi moko par minute aza violé, 60 femmes violées par heure. Et 1440 femmes violées par jour. Comment Namboka Bouye, 16 milliards de dollars Tambola dans l'informel, Bino Bakombata Boyoka Kandate. Boye Bakate, Biso Awa, peuple congolais Pezana Kanda, mais différence est alignée. Bino Kuna Bozana Ba État, ou beaucoup ça va manifestation, à table police et encadré, Bino, mais manifestation ça les Minango. Mais Awa, so, mais qui vous disaka Moutou, bombe lacrymogène et longue. Ou bien Massasi, ou bien Fimbo. Bon, quand ça fait que Kinya Oyo, il y a façade, ils ont comment le peuple congolais et la Kisi que le peuple a pour cette. Les alliés ballon, ils ont Vimba, qui est qu'on passe au Kanga, ils ont encouragé, combat, il y a des combattants, mais là, au moins, on a Kosenga, pour combat, la Bino, va infiltrer, va côté na Katike, va, on va profiter, quand on va faire la combat, la Bino, qui est qu'on pense à un magasin, bateau, et puis, va jubilo, tout le monde a dit, image, va Kenango, ou on est à côté sa sonne. Bateau, n'ingona, faut vous rappeler vigilant. Tant que vous allez combat la bino, et dans la combat moko pour une cause noble, bah, il dit que vous avez bundela mboka la bino. Et que ngai Vital Kamerhe na za kolobango, ce qui nzamba sali si nzamba na biso yemtu, aeba destin mbutu na mbutu, apesi biso nzela ke to kamba mboko le jour, ngai na edi ke na edi place nini na kokende kopuize ba cadre oyo baza na conviction pour na mboko yo. On va déjà l'expérience va monter makambo tambola kanamboka mususu ba ebi ndenge nini les thèses à la organiser ndenge nini il faut qu'on pose d'action sur le terrain et que bino pe bon dima que ceux qui ont créé état de droit awa na lobby na DSV longana place aux alliés en Allemagne yaka na katakokombe kende kuna naza kopesa banque ezali mbongo ezali tshela bato mai tshela bato ba école koyiba mbongo te puisque yo moko déjà na kombo banda komene obanda ko combattre corruption waki na kanda ndenge ni bato bayiba mbongo na mboka yango wana nga na lingi ngai na ba leader mususu tozala na plan d'action na ba combattant pour combat wana to memango avec des objectifs bien précis tozo kende wapi potosuka wapi. Merci Tolandio na bokebi ndenge olobi ba congolais biso ba congolais to na kanda mais kanda wana mingi ezonga ka epa ya Vital Kamerhe po ye mutu a sala mutu oyebi ke ko sala mutu ezala mo pasi donc yo mutu sala ye nde afanda ne sikana opesa ye moi ba connaissance na yo mayele na yo opesi ye osali ye sikoyo osali mutu ole mutu akende malamu tala sikoyo ba dégâts mais pona nini po sala ki eloko na koloba boye pe naza na esengo mingi ya komona ki exemple ezali nango ngai tanaki président ya Assemblée nationale namemaki formule ya sika méthode ya sika na Afrique mobimba nasalaki tout presque ba pays ya Afrique centrale na Afrique de l'Ouest namonaki ba président Assemblée nationale ya Gabon, il y a Bénin, il y a Togo, il y a Cameroun, il y a Sénégal, il y a Bamboke, il y a au moins 25 présidents de l'Assemblée nationale. Mais ici, Bango Ninga, tout le changement, Namboka, Bamboka, Nabiso Afrique. Tout la Kisake, la chambre basse, c'est un pouvoir distinct de l'exécutif et tout comme indépendant, devait ça les makato contrôle la ministre. Moninga nanga Macky Sall, Yemuto Asala Wade, azalaka ministre na ye ya plan, azalaka premier ministre na ye, Yemuto Asalaka campagne, Wade a devenu président de la République. Merci, ba pesa na mwa Wade a à l'Assemblée nationale.
alobi te na kokomisa assemblée nationale ngo pe ya makasi akomisa yango makasi tango interpellé mwana wade babengani na musala tokutane na Washington alobi nanga vital naza ko créer parti politique na ngai na ko remplacer wade ngai pe tango balongoli nga pe ko mona ne lisusu abinde ko hésiter te yo mtosaki ye Lukatu o se racheté par peuple créé par parti politique na yo na opposition na sala yango. La différence entre Macky Sall na ngai ndeko na ngai ya zoaki 3 ans ya préparation. Première différence. Deuxième différence c'est pas ya Macky Sall baninga o ya opposition ba yambaki ye ba fongoli maboko abi lokola yo mutosaki mutwana oyebi bien donc yo mutokopesa biso mayele na kati opposition na ko démonter ye. Mais mon qui ba Tshisekedi na bango ba Kengo na bango bato ya bango ya kuna ba Mustafa Niasse ba Tanadion bato tout ya bampaka ba laki ba bité petit ya kato ko encadrer yo bango tout ba encadrer petit lelo yo Macky Sall 50 ans abimi président ya Sénégal Wade Asituki puisque Wade alobaki akobale bato nyonso mais Asituki puisque nzambe mutapesa ka bokonzi donc oya ngai il fallait na zona no baptême baninga ya opposition babanda kondimanga te donc na komaki neti na chasser croisé bato ya pouvoir bayebi très bien que na longwe na pouvoir allez il faut banika ngai bato opposition bi mutoyo aye aza top baniki ngai mais malgré ça ndima quand même atambolo kwa ondima kete ndima mango na ye malgré ça je m'en sors avec 18 députés so na bakina ba bien na ngai 30 députés. Malgré ça, malgré la tricherie, malgré que nyati ngai na bimi 3e élection présidentielle. Na lobby nzela ezana no mulai, nazo continuer combat na ngai, lelo yo naza ko sepela mingi ke mbuta Tshisekedi na baninga nyonso na bao nyonso za opposition ba ko comprendre habité moninga azaka na combat conviction biso de to comprendre était photo PC maboko et je t'informe que lobby to sala qui conférence de presse tozala ki na baninga IDPS, tozala ki na baninga MLC, na balie na biso nyonso, to répondre na ministre belge affaires étrangères, to répondre na Mwando Simba, et loko tozala ki avant élection te, na lobi tosala ngo après élection. To sinir po tozala makasi. Donc, lelo yo na ko répondre bato boye. Komba na ngai naza komene ezali po na ngai te, ezali po na kingani te, ezali po na nation congolaise et puis po na peuple congolais. Pe na lingi bato ba banda ko juger ngai na malobo yezo na monoko na ngai mais surtout na ba acte on a opposé. Depuis naza ko travailler, je suis dans une démarche républicaine là avant na place mon côté. Muto esaka. Ceux qui ont échoué l'étape yo, étape mususu fona la stratégie mususu des tactiques mususu pour avancer. Dans les locaux naza ko sala pe na ko senga na bana mboka. To si to lobela kango na radio lisoro to senga ka bolimbisite. To baga kaka nzambe nde abunga kate. Ndenge ni yo le boti mwana oki ko prédire que mwana ya kozala ministre akozala ingénieur ou ya kozala bandi mais so mwana komi bandi bia bungi zela de yo tata siko fuba ko lwa pone bota ki mwana non eloko ezali awa de ngai naza engagé na combat wana pour changement et ya na mboka na biso so ba conseil ezali ba proposition ezali ya diaspora pour ne dike bwa mayele et puis boza na conviction pe boli mboka bo pesinga ba remarque ko banga te bo sala nga remarque bo pesanga conseil bo pesa surtout ba proposition pour to mboka ba critique ko ganga ko beta ko finga mais ko changer situation peuple congolais te ya wana ko loba. Merci wana tolandi yo na bokebi Vital Kamerhe étant que opposant na kati na Congo mais lelo bande ko na yo baleki na yo bayaya na yo bana na yo awa na mikili na poto ba refule bango na kati na Congo mais yo za na parti politique moko ya munene eyebani mais ba ko torturer bandeko basinga na makolo pe na maboko na makala tomoni ata mokolo moko teke osali démarche moko po na kolandela bato wana etant que parti na yo ezali po na peuple mais pourquoi bosala ta démarche moko te ya muke bokota bolandela bandeko o ba refule bango mais bakangi bango na prison démarche ata moko te epai wana yo lobini non nakanisi ndeko il faut na mutu moko na entourage na ngai aza kotekelo ba idée na ngai
puisque l'isolo yo to betiango avant-hier na baninga IDPS na baninga MLC to lobi ce n'est pas normal ils ont violé la convention nyonso il y a Genève il y a partout on ne peut pas refouler quelqu'un d'abord ligoté et puis à commis na mboka na direction prison non na mboko ya poto refouler mutwana to condamner yango na ba conjoint ya awa to ko sala pression baninga ba recouvrer liberté la bango puisque ekomami boyi s'opposa certain que oko refouler moto et que akokende kota na pasi na boloko place azokende oko refouler te il faut me pesa statut ya réfugié na mboka na bino donc il a ici est-ce que complot moko zo salema entre ba pays wana na ba conjoint ya mboka na biso pour na kobomela biso bandeko il faut tout ba question wana memorandum ezokomama tokopesa na baambassade nyonso awa mais surtout tokoadresse yango mpe na bato oyo bakangi baninga oyo bazali awa en tout cas na sepeli komona ke yo oza na basircuit na yo okotaka na babiro na ngai awa bato baotekelo baboule na biso noza koyeba déjà nini tokosala eloko na koloba ça viole toutes les conventions en matière ya korefoule bato rapatriement bato esalemaka ndenge wana te otinda muto nzela ne boloko bakangi bachaine ndana omona ngo neti za vengeance lokola bana ya Congo bakombata babundelaki mboka baboyaki baresultat lokuta alo bato baza kuna o bazoluka ba intérêt awa bayokana bakonzia awa botinda la biso kingani poto nyokola ye eza mawa mingi eza complot contre bana mboka toko dénoncer ngo vaut mieux tard que jamais de konangai. C'est une promesse au kotanga ngo poso to sali yango bokotanga ngo to tia na internet pe oko vivre ngo. Merci wana tozali kolanda yo na bo okebi nyonso to Vital Kamerhe opposant mwana mboka ndenge alobike azali toujours na sima ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mutuna pe ezali tokotuna yo lelo tomonaki déclaration ya président na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona imperium na ye yo sikoyo okoloba nini esika oyo ya sali apesi maloba na ye pona peuple congolais ba soutenir ye est-ce que oyebi yango ou bien oyebi yango te soki oyebi yango contribution na yo ezali nini non wana okotuna soki na yebi yango bien yebi yango te non ça c'est une question vraiment qui on est dans des tirs aux akoloba na mupaya na yebi yango très bien et puis peuple congolais ba yebi très bien que moto ya yambo akiololaka pendant que les gens hésitaient pour na koloba moto longa ki ba élection na mboka na biso ezali Etienne Tshisekedi ba yibi victoire na ye ezali mbe ngai yami bale na koloba boye biso toza ba grand leader celui toni to mener combat ya malamu to koma pe na victoire toza na stratégie d'accord mais il faut to changer kapé ba tactique pour ennemi a fait biso malamu yango na concertation kati na biso eza mabete Etienne Tshisekedi soki abengi Vital Kamerhe leki yaka awa yebisa ngai bakanisi na yo ezali nini ngana ngila sala boyo kanisi nini eza komikitisa te c'est comme ça que les vieilles démocraties fonctionnent tanga na Bible ngana lingaka mingi Moïse David na Joseph omona bato wana baza na bakalite ebele okomona humilité okomona kuna na kati amour baza ba rassembleur baza persévérant baza na foi makasi na kanisi biso pe toana musala oyo il faut to sala pona ko salisa mbuta Etienne Tshisekedi pona ko yeba ndenge moko alobaka le peuple d'abord le reste après sikoyo yena biso nini yango to ko sala pour peuple d'abord et puis makamususu e yasima mais lo que tali contribution na ngai naza na ngana mbongo ebelete naza pe na ndako so komi ngungi kuswa yo bato de amona kaola ndakaka lele ndenge tobeti mwa kitendi odige biso na kisasa ata oliete mwa veste malamu ezanga te otambola pe mwa malamu mais so komi na ndako okuta ke mwa mbaimba ezali mais tokopesa contribution na biso pe loko fo yeba président Obama mbongo akomaki nango ebele ezali te ke utaki pa ba milliardaire ezali ba américain ba qui d'accord na changement moko na moko zo pesa $1 $3 et comme belé mais pour le faire il faut organisation ezala compte ba fongola ezala transparent
ba circuit ebana mutu azali chargé de lokwango ebana peuple congolais azazoba te avandinye mais photo keba silence oyo kutu nazomona ngo grave koleka koganga puisque peuple asi aleli mongongo esi katani na kasi baningo baza na pouvoir baza kosepela bakanisi ke Tshisekedi aza kozinda bakosituka parce que peuple ota bakotelema na kanisi ekozala machine neti rouleau compresseur moto akotelebisa yango azali te. Mais nous allons continuer, mais dans une démarche constructive nga azaka moto asi place ko continuer combat na vie na biso Etienne Tshisekedi mais tokosenga na ye te ponga naka motu ya ba vérité pe ye pe Etienne Tshisekedi amikitisa lokola Mandela pe amikitisaka alobaka pe la baleki boya une fois par mois to sololi botala toshito sali boye étape ko ya sima ezali boye tokendaka boye te navigation à vue et comme biso nulle part et puis ce toraté combat oyo totelemela yango libela te tokotelemela yango mais en même temps tofongola biso tobeki bakomba misusu ezali bastratégie esalemaka libela puisque moni ta oyo ezoleka awa ezali koprofite nde na président Kabila na bato balingi mboka ezinda mais biso fo topekisa bango eloko wana fo tolakisa bango ke mutu na biso esalaka à tout moment tozoproposer bango bacontre-proposition mpe tokolonga bitumba wana donc ngai nakozala kote ya peuple mpe tokobundela peuple nga nalingi komba na biso ndeko DSV tolobaka toujours ndenge moko tie Tshisekedi alobaka le peuple d'abord tosalela peuple et puis peuple oyo tebi makambo nini azoluka mboka ekende liboso etelema te. Merci wana tolandi na ba mituna na biso pe ba biyano na yo to kei na motuna mosusu mpo tokofungola ligne na biso mena batu oyo bazali na table na biso. Vital Kamerhe ye wana mbangu ayoki mbongo ekwei atindi ba membre na ye direct bakende kosadere mutu oyo aganyaki ba election te ndenge nini lisusu batu na yo otindi bango na ensemble du bakende ko bende lo fafio kuna bayaka kopesa yo mo preso yo maîtriser na yo sala semblant que non odie na ote oboyi mais batu no bazo bende lo vraiment mo patase zo kota ndenge wana mais quand on non il faut ebakande bonangai DSV d'habitude c'est une question de ce qui mais faut ébaquer la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Si vous allez leader kebaka na ba décision oyo oyebi ki ekosale baté. Comment voulez-vous de konangai puis solito za la radio lisolo to lo bape bosolo. Comment voulez-vous mutu ba voter ye na bongandanga. Balobi oza député ya bongandanga totindi na Kisasa po lo de la bisokuna. O musu ba voter na Loja. O mususu ba voter na Kasumbalesa, mususu na Aru, mususu na Uvira, mususu ba voter awa na Sekebanda, mususu ba voter na Gungu, mususu ba voter na Mweka, mususu na Ngandazika, mususu na Kasongo. Bon mutu wana aye na Kisasa. A contacter base na ye et puis dans la molobi na ye kokota Assemblée nationale te. D'abord nazo rappeler loko moko. Histoire politique à Bamboka Nyonso et Zakanabeka Mango. À l'époque d'empereur en France, Babanda ko signé na ce qu'empereur a eu décision d'assez à Okoma selon le bon vouloir de l'empereur. On dit que l'on va bengi scrutin, on va bengi vote, on va bengi expression à peuple. C'est le peuple qui en est le détenteur et le seul peuple. Avant Yakubo Tolango, il faut se référer à ce peuple-là. Il y a mis d'aller la Kolobaboui. Les années 82, les 13 parlementaires au Baningisaka Mboka, et puis c'est le point de départ pour moi du combat démocratique. Mais Moutetien qui se dit, il y a 13, Bangola Bangaloulampandanjila, Nabamisusu, il y a 13, il y a Pamba. Mais dans un parlement monolithique, avec la dictature bien père, malgré ça, a commis lettre de 13 parlementaires adressées au maréchal Mobutu. Mais Mobutu Ningani, il a banni 90, il a lâché la conférence nationale souveraine. Mais alors, Bango Bazaki 13, s'ils étaient capables de communiquer sa parlement, on a un père avec la DSP, la garde civile, comment se fait-il que nous sommes 131, c'est-à-dire 10 fois plus, donc nous sommes incapables de nous assumer en âme et conscience.
on a kozwaka bambongo ou ya corruption pour voter ou travailler contre le peuple. Première raison. Deuxième raison, oyebi ki na mboka na biso pose espace libre expression na nzela na babar na ba télévision misusu okozwa ngote, tout est verrouillé. La seule tribune libre ya ofele ezali Assemblée nationale na Sénat. Le seul endroit où yo opposant au lobake makambo eza mabe eza boye ko dénoncer mabe atamba kondi ba yo ke yo peuple koyoka ba pa pe ba koyoka ezali ka micro ya Assemblée nationale wana. Tara chiko yo to ke nego sale la Kabila kado to lo ba bino ba député bino yo surtout bono ba na micro wana te bozonga mais il parte là-bas. Tango ba vote ya biloko mabe wana malibanda ba ko votaka biloko mabe te wana ba ka majorité oyo balia kambongo bako s'engager bango moko devant l'histoire, mais les nôtres iront là-bas pour na kokende koloba oyo fort que mboka eza mal gouverné. Donc les alliés que tout indi batoba kende koyiba bambongo to lobaki Mbuteken Tshisekedi anilaki d'élection législative, mais nano abinisa maloba na monoko na été koloba non bokene l'Assemblée nationale tengai pe nazaka na nzinga na tuni Albert Moleka directeur de cabinet porte-parole ndeko likamona yoki ndeko na bino mususu à suspendre ou à exclure ba député en commençant par l'honorable Kombo eza solo habité pour exclure un membre du parti tozana ba organe awa ezwaka décision. Et puis le président national a vu décision moko te akolwa bokende to bokende te yango wana ba député basangana ki bango nyonso bake komona président national batuni to kota te alobi chacun selon sa propre conscience. Michel Sikara makonde ko nangai wale la kisini apekisi na ngoma kende bi bakende te ya to ko senga na président national ya IDPS azala clair alors Vital Kamerhe vous êtes mon partenaire, est-ce que vous ne pouvez pas demander aux députés de l'INC comme moi je vais demander à ceux de l'IDPS de ne pas entrer au Parlement. Mais là je lui poserai la question Mbuta pona nini mais madame so convaincre ngai ce qui a convaincre ngai na ko benga ba député na ngabi non le Dieu veut de me révéler quelque chose de très important. Nous risquons de trahir la cause pour laquelle nous nous battons. Voilà l'explication. Donc, beaucoup taté, bon vanda libanda parce que pour continuer le combat étape moussou chez et l'on bouge. Mais, beaucoup taté pour faire quoi après? Bavanda nanzela, babanda koganga nanzela, mais tout ça, il faut y aller, ça, quotité, bakosa la ligne après. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça la question. Donc, Nabi, nous pouvons faire aussi le bonheur de notre leader, de notre vieux, contre son propre gré. L'Assemblée nationale, ils ne sont pas partis là-bas pour quémander. Et là, comme des alignés. Au moins, il y a des PC, il y a courage à côté de l'Assemblée nationale. Or, nous sommes sous courage là, allié à IDPS à côté, mais qu'il y a l'Assemblée nationale, c'est une fiche de paye, puis c'est la foutre une balami balé. Il y a l'Ibosso à foutre $10,000, il y a qui tipo bakota na ibandeli. Awa na suka ba fouti bango na kanisi moitié salaire na bango. Mais kene ko ta la fiche moto ya suka kene ko zombongo na ene dia za député ya INC amona liste le bimba ko banda numéro 1 qui na suka moto to za ilarna et soit directement soit atini moto za ile on akuzu. Est-ce que c'est normal la hypocrisie à modèle wana? Pourquoi vous kene ko zombongo tini moto za zombongo na Assemblée nationale en même temps aux autres filles la baningo ba continuer na kati. Moi je préfère respecter ba oyo ba du courage ya ko mila kisa qui ba kei ba ko trahir te ba ko défendre cause ya base na bango plutôt que muto ya bombani atinda kabato bazwela kembongo ye akosa kabino na radio lisolo akosa kabino na radio chondo na ba place mususu kuna ke no biso to ba gangi boni baninga ba koti ko to koti te lokuta il est temps maintenant vérité eyebana au moni tango to ke komona ministre des affaires étrangères ngara ke ndeki na tina secrétaire général nangai MLC tina secrétaire général nae mais avant ça mais nanda tanga Colette Bachmann tanga bato na Kinshasa presse bato IDPS ba député mibale bakende komona ye avant mais baboyi et du mara presse pourquoi babilo kwa ndingona mais bomona ye bato nyoso ba yebi ki bomona kiye bolo ba peto ke ngai komona ye puisque to kende ko lobele ba vérité ya mboka mabizali wapi. Voilà ce que moi je suis en train de combattre hypocrisie politique totikango tokende na makambo na bosolo ezate na moi tozoganga na butu to mona kabato to komona te tango informateur même chose baningo wawela ki micro ba jomi banani micro mbango koloba Vital Kamerhe saliboyo ya saliboyo mais natuni mais ye Diomi Ndongala pourquoi tinda ki secrétaire général na ye akende komona informateur na document o ya ye o ya pesi ba idée na ye
na baningo mususu pe baganga ki pourquoi batinda ki ba document monde abimisi bango libanda avec une catégorie est venu me voir avec et m'a envoyé un mémorandum. D'autres m'ont vu, ils ont requis l'anonymat. Pourquoi anonymat? Soza na courage et causa comme reprocher le romote kende directement na obana vena biso mwana mokende takambunda mikolo pe babina conseil na kopesa na leader na biso ezali boye basi banyokoli yo mingi mbuta Tshisekedi bato ebele bauta na ba 1+4 ba epembeni na yo bazwa lupenda lisusu po bazonga na eloko eza kose obi ke ta ekolakisa biso ba vrai chose eza banani ebele bakokima bakota gouvernement oyo Kabila alinyasala sima nango tokozonga sur radio lisolo bopozenga ba question yango na GP fois fungola kamiso afuli bato ebele bazo profiter na ye bamisu bakomi ba député ka pona komona ye mais après bakokima ye. Donc il faut qu'il y ait une ligne de conduite et puis le vieux doit communiquer avec tout le monde et prendre des mesures qu'on peut appliquer, pas inapplicables et qu'on divise IDPS. Aujourd'hui, IDPS est déjà divisé et ça qu'on peut faire Mawamini. Je suis en train de supplier les uns et les autres pour recréer l'unité de l'IDPS puisque c'est le socle sur lequel nous devons bâtir un grand Congo. Parti où on est allé patrimoine national, d'accord, pardonnez à tout le monde qui a reprendre l'IDPS. D'accord, quel ça? Baoyo baza kofinga baninga na baninga baza ko répondre bango bayokana ça va honorer le vieux Tshisekedi, ça va honorer le peuple congolais. Five, 4, 3, 2, 1. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel ouvert. On a l'or à ciel ouvert. La bauxite à ciel ouvert. L'uranium à ciel ouvert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tableau ouvert. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. On a le fer à gogo, le pétrole à gogo, le cobalt à gogo, le nickel à gogo. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Merci Nabandeko Nyonso bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Nabanzi bandeko o bozali kolanda biso tolobaki vraiment
tomeka kokanga ligne na biso po mituna ekende réponse pe ezwama otuni motuna okozwa pe réponse na yo po tokende na débat kitoko po soki tokotisi oyo akoti alobi mwa moke abimi mosusu akozonga akoyaka na même likambo wana nalekani epai ya ndeko na ngai mwana ntsomi motuna na yo epai ya Vital Kamere oza na maloba. Merci ndeko na ndengo pesi na maloba. Merci ndeko Vital lokolo ye kosangana biso na poko lelo ezali esenga trop koyoka yo a partir de ça. Merci. Nana okena nakamwa réflexion moko ba français ba lobby comparaison n'est pas raison. Olobaki bokutanaki na maki na Amérique. To moni pe makambo ba Sénégalais ba tali ezalaki po basalaki bloc yango esali que epesi maki pa wana azwa pouvoir wana. Po soki te banga ba se retrouver dans la même situation na biso kuna ba manipuler bato ti pour mutu wana bimi na ye po aza minduki aza na armée aza na ni tututu ezalaka ndengwana. Mais yo tolanda na internet biso tuza kolanda tolanda mikolo nyonso tomona penza Tshisekedi aye kuluka yo na Washington alobi na yaki topesanaki rendez-vous banda Canada na moni ete tuyawa nazo benga naza na DVD wana naza na image wana na YouTube na ko tindila yo pe Tshisekedi azoloba boya alobi nazo benga tozo benga Vital azozwa biso na telefone te azoya kuluka yo bokutana po bosangana mais simbaka te ti bosali kaka ndenge bomesana kosala na ndenge ozala kolobela wana pe bosali tutututu ti ndenge to kobima boye kobimisela biso nani ya makambo ya encerclement alors que bokokai kosala union avant bokende oh non tokosala encerclement totali biloka ndenge bomemi biso ti bomemi biso nde kobima wana to kobima wana pourquoi boresisaki te na likambo wana yo oza koloba na ye azala humble obanzi ke yo oza humble wana mutuna liboso po lobiawa to sala bino ba remarque ou bien to lobana bino est-ce que ozo ko kanisa ke yo oza humble koleka ye wana mutuna liboso. Merci bale jana papa na to wana mutuna libale les hommes créent toujours les problèmes qu'ils peuvent résoudre. Déjà papa DSV a lobilaki likambo alobi osala mutu au commandant livre au lobby voici pourquoi j'ai choisi Kabila biso to kanisaki kembalo yo oyaki po akopesa biso antidote ya koma to kolongola Kabila mais méthode yo memelaki biso tozana convaincu te mais est-ce que faut que continuer ndengwana aux assure que to réussir na tellement wana. Merci mingi. Jana na pelisana no bougie puisque votre carte courant na une seconde seulement. Une seconde puisque na mon lit bona ko kolobate une seconde. Et vous me la mo mingi te. Et je signe. Mayoki. Merci ozana maloba. Bon après ça va. Na biboye na mwana nsomi. Comparaison n'est pas raison. Aux la raison d'ailleurs, mais on peut toujours comparer. Et puis, tant que vous avez l'analyse d'ailleurs, n'habitez ce besoin qu'on a téléphone au katana. Très bien, toza kolanda yo. Tozolanda. Bon, et puis tant que vous avez l'analyse d'ailleurs, qu'on a quantité, il y a un bon mapembo cannabiso. Et puis, ce boni boza la sévère na Vital Kamere, boza la sévère na Kengwa Dondo, na Tshisekedi na Batunyonso, mutumoko na biso, azoma carton jaune na ye na madia sala. Et puis na koloberango sikoyo ngai de tout le temps na l'Assemblée nationale basala ba tentative ya ko réviser constitution na bloquer yango kende na banal ba koyebisa yo première tentative na 2007 deuxième tentative na 2008 et puis ngai ressortissant de la majorité présidentielle qui déjà c'était l'initiative de l'honorable Chibango Kala Robengaye
Basi Bazoki, 265 signatures dans le livre, mes chers amis, pour l'intérêt de la nation. En tant que président de l'Assemblée, j'impose mon veto. Naki comme mon président Kabila m'a dit ngai na kosala révision constitutionnelle et ba longoli ngai après ba makambo de kaka boyedi yango yebiki. Mais wana kutu na session ordinaire session extraordinaire. Ba yoki kaka Tshisekedi wa Mulumba azongi pisi bakatani lokola bandako bela akozala candidat sali retour en force dans la capitale Kinshasa Ningani Congo Ningani. Place au mandat Kolota Babi, Tshisekedi a le 8 décembre 2010. Mais place au mandat quand Vital Kamera a courage à créer parti TPAC d'opposition, de la salle sortie le 14 décembre 2010, c'est-à-dire 6 jours après la sortie de Tshisekedi. Mais les 17, les 16, les 15 et les 16 décembre, mais le 17, le président de la République a béni Bochab, mes chers amis, pour modifier la Constitution. Na côté Bochab, problème, ils ont quitté les lettres à la poste, mais les députés, la vision opposition, il faut beaucoup de ça. C'est la moula qui est face à Djemma, les Kati Bosso, Boussa, Bataï, Mako, Fina, Francisca, le Mokuna, les affaires. Image, on est avec le mais, et là, comme ça, on a espéré Zakini. Biso to ngana zaki calme place na laki na Canada na biso bato vanda calme ndenge na ebelike ngwa dondo ako bloquer loko yo. Pourquoi? Parce que la loi est claire, la constitution est claire. Pour qu'une question soit examinée au cours de la session extraordinaire, elle doit avoir été préalablement inscrite dans la décision qui convoque la dite session extraordinaire. Ce n'était pas le cas au Sénat. Donc le président du Sénat n'avait qu'à dire, monsieur le président de la République, je regrette, je ne veux même pas examiner la question puisque c'est anticonstitutionnel. On n'aurait pas eu la révision constitutionnelle. Mais bozo kamamakaka, la Vital Kamere, wana, bobo sana yango, donc boye bakamote. Mais il y a Misato, avec toute son aura, la capacité de démobiliser les gens. Ndenge baninga na ya Dakar basalaka, pourquoi Wada resisaki révision constitutionnelle? C'est parce que Tshisekedi na bango kuna na Vital Kamere na bango kuna, tellement qui basangani na société civile, dans le peuple boté les maçons qui mouton bomabiso, abomabiso, puisque ce est le coup et qui, et s'il a gagné la partie chérie. Mais awa, est-ce que Mboutetien Tshisekedi a bien kabiso, alors baga na batoto tele mais qu'on n'a pas dit peuple mouton côté. Donc biso tout ça n'a pas faute na biso. Mais si ko tozo na rakati et loko ya ba rendez-vous manqué. Mais et loko yo et comme complication pourquoi? Parce que to comme il a tout moko. Et puis vous prenez quelqu'un oyo abanda koluka yo puisque l'histoire ça na katikati mais bosani kingai na salaka tour na le kaka epa ya Mbuta Tshisekedi na ndako na ye image ezali okomona ngo na sololi na ye na bila ye voici la stratégie ya réunification ya opposition est-ce que Mbuta o permettre nga na sala tour ya balider nyonso na sali tour bakepa Christian Balibangi nakepa bofasa deme papa ipai na l'équipe ipai nyonso ba image ezali boko retrouver yango. Mais na si mission na ngai na sengi rendez-vous siko na mona président Etienne Tshisekedi pour na kosala na ye kosala les rapports. Mais nous avons suivi tous dans un point de presse que l'IDPS n'a pas besoin d'une quelconque réunion à ce moment. L'IDPS va gagner. Il faut que l'on rappelle la vérité. Et si l'IDPS tout ça le congrès à partir de ngai. Le congrès salemi batomoni moto ndenge pelaki na congrès. Mais c'est après moi je suis à Kinshasa ba benga la docteur Loseke. Abino Vital, le président national a besoin de toi. On a vu pourquoi. Abino, il faut beaucoup d'ana, beau sangana, beau yatsaneni, pour soutenir pour beaucoup de liboso. Abino, pour soutenir, pour se soutenir mutuellement. Nous sommes en politique dans la religion, où il y a côté le pape, côté monsieur Nabete, pour se soutenir mutuellement. Et là, vous allez voir, tout comment pour les accords politiques. Puisque les engagements politiques, et ceux qui ont mis en les promesses n'engagent que ceux qui les acceptent. Mais tant que Mangote, Oyo, Vital Kamere, a soutenir Etienne Tshisekedi, il va mobiliser toute la population. Mais en contrepartie, le président Tshisekedi s'engage aussi à son tour, quand il passe président, de lui donner ça. Nous sommes en politique de Koranga, c'est donnant. Mais quelle réponse on me donne? Non. Le président Tshisekedi a lobby bouilli, a conjugé Moutounion après les résultats législatifs. Donc, à Koki Kolobate Sikoyo, n'a pas la première ministre d'ailleurs. Mais on va la tourner Sikoyo, puisque pourquoi Loba Sikoyo n'a pas la première ministre. Mais pourquoi Sikoyo n'a pas comme président? Et puis moi, je vais l'expliquer à ma base quoi?
na koyebisa bato ya INC nyonso bayaki na congrès baplébiscite nga candidat na bango bokopesanga mbongo mosusu asalisa congrès mosusu mpona expliquer bango ke bon pour des raisons d'intérêt supérieur de la nation na se désister mais bakotuna nango se désister mais siko contrepartie nango ezali nini ya misato il faut être sûr d'abord de la géopolitique congolaise toza na est toza na centre toza na ouest sans une campagne d'explication à travers le pays. Les gens de Bukavu, de Kisangani, de Goma, de partout vont apprendre que non, Vital Kamerhe vient de se retirer. Mais ça, c'est faire l'élu du président Kabila. Et à ce moment-là, il n'aurait même pas besoin de tricher. Puisque à Koko, Saka Kalobi, non, Batoa et Tenyonso, le coup, la candidat Moussou Azala quitté, Baponinga Ikaka pour la Monokamboka. Il allait trouver un alibi. Il n'y aurait même pas eu de discussion, mais comme le loyo, qu'on allait mettre en cause les résultats. Entièrement et foutaki. Pourquoi? Parce qu'il y a ta sotofi kaka président Tshisekedi Yemoko, Mulunda Zaraki Kaka. Donc, il y a pas son accord bulletin rempli par Irne, Kabila Ngaka Leka, mais Moboulou et Nyeke Zaramingi, puisque il va expliquer facilement. Merci. Aïe, ndekwa katania. Nabanzi ako meka toko meka lisusu kozonga mwa muke na nzela ya singa pamba te bandeko mwa ba question na bino ezalaka mwa mikuse mpamba te tosalelaka mingi ba telefone omoni bandeko bo komprenaka tokomeka kosala nyonso soki tokozwa ye lisusu wana ekozala malamu mpamba te bo tuna mituna na bino na kati na radio lisolo na bandeko oyo nano ba atuni mituna te na banzi tolekana na mwa lo yembo mwa moke Kabye amanja mwana tani kibanti bangal mabam ibaram atiter ngol mbo manji munyig mate ngongo toni langa borgo longa tsekon kaka go banku winterme jermba mabo logla wala go logla wala baratar nyer mulle wompare ngam fo wumbo manji on de la fin pour de la fiera me manche lilio e baringa kelke ba yiken mo mambu ala ken merci na ebite soki Vital Kamerhe se azongel biso na nzela singa allo na bolimbi sala na banako baksambe mwa ba unité silaki na ebite so mozo kana sikoyo toza koyoka yo très bien. Ok, merci. Donc, na bana koloba pour na sukisa na ndeko na biso que problème ezali awa ezali nde feni na biso bitumba mosusu fallait to mema ensemble ezali ya feni tango ba voter loi électorale na Assemblée nationale balongoli société civile et que na Sénat là il faut tout comme ça ba sénateur na biso puisque bango ba boyaka wana balobi il faut que la société civile parce que ce motif qui a encore kaboyé le président Kabila a coté Moutunaé et qui a miné terrain partout. Mais va trouver la même quand de la Sénat, je n'ai pas vu la mobilisation de la population pour aller empêcher. Bon, Chab n'a pas tourné, pas faire la passage en force. Pour ce qui s'abouille. Les loyaux, si c'est que dit, va voler victoire. Puisque yo, aux autres, Kabila longi, aux autres comme ça. Donc pour toi, ndeko moi na somi, Kabila gagnaki. Ninga na lobi a gagnaki te. Yo soza na barezito ya yo obomba kita nsusu tozomo na ngote mepona ngai barezo amoni ya bakatoliki bafisho nga naza nango na ndenge na lobela kango c'était le premier à dire mutaganyaki zaki Tshisekedi ce qui yo mutaganyaki za Kabila ça n'engage que vous donc politique en fait le pardon et loko ndeko nano tikana silisa ngana kata kibinote na silisa na gazi bisolo boti en fait na silisa les qui contestation ils ont pris en compte la bâtiment, c'est parce qu'il y a la présence d'un troisième monsieur. N'a que la Cour suprême de la justice, n'a que la prévention pour la Konakisa, pour l'élément de victoire à Boutetien qui se fait des Alaki. Mais Babani, le Bolani, Madame Hillary Clinton le lendemain, profondément déçu la manière dont la Cour suprême de justice a balayé du revers de la main la requête de M. Vital Kamerhe, Union européenne partout. Ce qui est là, comme une crise. C'est grâce aussi à l'action républicaine de Botosali. Donc, les loyaux,
pour ça la biso surtout Tomitala. Pourquoi nous avons échoué? Pour corriger yango, il y a une restructuration à ce niveau, pour une loi électorale, bah réviser yango, et puis pour kende, pour ça la même mot qui est pas bon. Bon, tout le monde, ceux qui n'a pas humble, il y a un qui bien que je vais proclamer des résultats à la seconde même, va reconnaître un bout de Tshisekedi, mais il y a une saga moukonini, au Suyoka, à part rendez-vous manqué à Washington, via le Belagi, au Suyoka, na Malobavier, à ta na interview, moko boye, à l'objet, je remercie mon petit frère là, il est courageux, et je l'encourage à aller de l'avant, ou bien, bon, c'est un leader, je le reconnais à part entière. Au Suyoka, non, mais ça ne m'empêche pas de le soutenir, mais je vais continuer quand on va la Simanae. Docteur Obenakapé va vérité, moko. Au lobby, n'a comment qui livre, pourquoi. Mais maintenant, je suis dans le combat, et demande-moi pourquoi je combat Kabila et son système. Et que son affaire combat au malamouté, au lobby, non, aux obés à côté. Et je continue avec les actions républicaines, puisque je sais qu'elles font plus mal que toute autre action. Et que le peuple n'a soit en espoir pour renouer par cette, pour y avoir que tout ça, la crise, la qualité de la question, et qu'il y a, pour la koyeba, bitumba tokomema yango, est-ce que tout ennemi, c'est la résignation, la capitulation, ou bien nous allons continuer le combat. Merci Papa Nabiso. Vital Kamere, to mekana nuko lekana epa pasteur Anaclé Onyumbe, to pesaye maloba ameka kotuna motuna nae. Merci. Merci beaucoup Ndeko DSV pour ma lobo pesingai. Je vais commencer d'abord à me présenter. Je suis Kombo c'est Onyumbe Anaclé, Nazali Karanenge Ndoko Uchikoloba, pasteur Otuzago Kamba Musa Nazambe Awa. Na pesi bandeko nyonso baza na plateau mbote particulièrement na honorable na biso Vital Kamere o accepté koza na biso lelo pona ko tuna ye mituna pe ayano na biso. Je suis vraiment ravi de joie ya ko zana yo ensemble et puis surtout présence na pona ko accepter ko la biso sur la réalité en mboka. Je vais dire ceci na début que je préférerais plus que na maso na biso ya poko lelo tolongo la plus ba amalgame tolongo la plus ba langage zo pousser biso na liboso te parce que le souci c'est que tout solo la bakambo ezo permettre biso plus quoi avancer. Je vais commencer d'abord à koloba na honorable que tomoni ozali président ya UNC donc déjà cela ezo biso sur l'union pour la nation congolaise. Donc, et c'est là, moi, quand bien même je n'ai pas eu l'occasion de saisir idéologie à partir, mais déjà na Komboka qu'a intitulé à Pamba, je comprends certaines choses. Donc pour moi, je ne sais pas ce que vous allez la conseil pas inayo ou soit et que vous allez, je ne sais pas comment le dire, nanga que si certaines personnes, hommes politiques, aux hommes qui bazar ko résister plus ou soit aux hommes qui ba pousse na pena selon ba dire na yo et puis ba niga mususu ba opposer mituna. Alors pour moi, je vais vous encourager plus il y a côté dans la position il y a écoute et surtout qu'on permettre bateau parce que au pesa ki biso parti combo à partir le biezali union pour la nation congolaise. Donc c'est lui qui peut rassembler les gens, c'est lui qui peut mettre les gens ensemble, c'est lui qui peut permettre les gens bayokana. Donc ceux qui Mbutati Sekedi, il n'arrive pas à le faire, je m'excuse. Donc continuer à ko sala musalawana ceux qui ba oyo sentir que ba tout autour na yo bazo ko ko sala yangote, je pense bien que sala yango parce que kombo oyo pesa ki biso ya parti le baki zali union pour la nation. Donc Ozali papa oyo ozako sangisa. Donc essayez un peu de souffler un peu dans ce sens-là, que ce soit dans le sens Yamala ou Yamabe. Ça c'était, je ne sais pas si on a bien un conseil ou bien idée simplement dans autres ça. Alors pour moi je voulais dire ceci. Je pense bien que ce toujours une réalité sur le Kanamboka, toujours na mitona mususu tolobe la ngokala ou soit toshi tolobe la ngo parce que je trouve déjà qu'il y a un problème. Tant où toujours le bas que toujours proposer ou soit toujours souhaiter que pour qui ba député ba qui est dans au siéger et pendant que toujours reconnaître que le na côté à présidence c'est le président Tshisekedi c'est lui qui avait gagné
Et vous voyez, je trouve déjà que ça a un amalgame dans Kati. Alors, sur quel pouvoir, pendant que la tête, na niveau d'abord à Moutou, la personne qui a gagné, on n'arrive pas à le reconnaître. Et comment on peut reconnaître la suite? Changement wana et qu'on porte nini dans ça. Je crois que ça peut être une question aussi par rapport à cela. Mais je ne voulais pas plus na réalité wana parce que d'ailleurs nazo ka ba dire na yo président Ozolo peut-être très total le pourquoi tout échoué tout ça. Bon, moi je trouve que ça peut-être ligne moko ya bon selon moi vous me allez m'excuser, je trouve que toki ko longola langage wana ko ba que non total pourquoi tout échoué parce que en réalité bo échoué en réalité bo échoué. Pourquoi accepter ça aujourd'hui? Donc merci. Je pense bien que c'est donner l'occasion na ba oyo bazali konganzama pouvoir encore continuer parce que binomo quelque part boyebi que vous gagnez après bolobi que bon total berero biso to sala qui place to échouer bon position na biniza wapi. Alors moi je vais dire simplement ceci, président na koloba boye na moni ba rencontre na yo uti ko sala na ndeko na biso ministre oye ko visiter bando kuna na Belgique na monyo ke kokutana bango ndenge uti koloba awa botindi ba représentant ça veut dire simplement yondo zalaki parce que tango tindi za yondo zalaki na place. Alors to moni ba parti politique et tindi tout ça. Mon souci est que nous allons un peu évoluer dans ce sens-là. Alors, est-ce que vous assure que la rencontre wana nyoso ikoki ko aboutir na quelque chose ya malam na minute toujours solo là. Merci. Alors, réalité où ils ont s'est passé sur le terrain pour le moment. Est-ce que vous avez une conviction que des choses ikoki ko changer par rapport à la rencontre au bino bozo sala? Parce que c'est ça le problème. Alors nous n'allons pas tourner sur l'élection, réalité nous c'est l'équipe, réalité nous ce sont des choses passées. Mais parlons d'actualité. Dans ce monde a fort aux sala aux autres nous coûtent na ministre ya qui otindi batwa que nous coûtent na bango rencontre bo sala entre parti politique ya opposants bo lobi ndenge a bozolanda entre discours bo ça de gauche à droite. Est-ce que vraiment vous allez sur la conviction que beaucoup aboutir à quelque chose de malin pour que biso peuple tous à la rassurer là-dessus. Merci, je crois que nous avons ici Maloba. Merci, Ozana Maloba. Merci, pasteur Amaclé. Na dimi conseil na yo, que na remercier yo mingi, j'ai pris bonne note. Na kosala, na ko multiplier sur l'effort pour na écoute. Kondima makambo baninga nyonso na ba critique et puis to sangana to kende liboso na ba oyo baza ko critiquer na baza ko critiquer que l'essentiel to zala liboke to kende liboso na edi que yo ko le pasteur dit très bien que ba leader mingi bango et ba kota ba boloko na Biblia musu bazwa mabanga Joseph Kutabelaka na boloko avant que na trône o mususu to lo bakaka mwana nzambe moko ba bambake mabanga na bato akendeki ko délivrer. Dans la vie concerne mingi en tant que pasteur, que la concerne vraiment au centre de la mboka, au centre de la pingaï, puisque bitumanga va makasi. Et au lobby que moi, contradiction ezali, ndengeni totindi ba député, ba que me co-siéger, à partir du moment où nous avons reconnu que le président de la République va détenir Tshisekedi. Contradiction ezali te, contradiction ezali nde, soki totindi bango tende contradiction. Dans le mine de Konangai, vraiment, Oyo Kangai, Nabo Bazolandangai, avec attention. Je vais le démontrer noir sur blanc. Je voudrais rappeler à tous et à chacun que le scrutin du 28 novembre, c'était un double scrutin qui s'est passé au même moment, dans le même bureau, les mêmes agents électoraux, les mêmes électeurs, les mêmes observateurs, les mêmes témoins. C'est-à-dire élection présidentielle et élection législative. Maintenant, comment nous, de l'opposition, nous allons expliquer au peuple congolais que pour annuler l'élection législative, parce que tout le monde est à tricherie, mais pour maintenir l'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que nous, de l'opposition, nous reconnaissons maintenant que l'élection présidentielle s'est passée dans de bonnes conditions, auquel cas nous devons délivrer une palme d'or à Pasteur Moulumba, et que c'est seulement au niveau des élections législatives où il y a problème. Je vais vous démontrer aussi que cette thèse
est défendu par le président Kabila, mais sous une autre forme. Le président Kabila a nommé informateur Mwando Simba. Fongo la Constitution de la République démocratique du Congo, Tanga l'article 78, premier alinéa, la deuxième alinéa. Premier alinéa, le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après avoir discuté avec celle-ci, patati patata. Deuxième alinéa, si une telle majorité n'existe pas, il désigne une personnalité comme informateur en vue d'une coalition. Mais le président Kabila, tant qu'on a nommé Mwando Simba, ça signifie que le président Kabila bao union so boshab na bantu bango la télévision qui bada na majorité 341 voix puisque c'était facile à 341 députés, donc c'est facile à compter parce que MP majorité présidentielle ba parti dans la carte qu'on a yebani ba PPRD ba PPPD ba MSR ba ARC ba ni toi la yebani suffit à ça sommation à député ba et nous avons le total et c'est vrai na tricherie la bango dans la 341 députés. Donc majorité Zali, le président n'avait qu'à appliquer l'alinéa premier de l'article 78, il nomme un premier ministre. Après le droit discuter, na baboshab na batona ba mina ko batona majorité, biso to ko tali solo ba bangote. Ce qui bazar sûr que ba gagner qui a solo, qui élection qui malamu, le président n'avait qu'à le faire. En ne le faisant pas, en recourant à l'article, à l'alinéa 2, c'est que le président aussi vient de reconnaître qu'il y a problème, les élections se sont mal passées. Mais seulement, la différence c'est quoi? Pour Moutetien Tshisekedi, c'est lui qui a gagné. L'élection présidentielle de Malamu a gagné. Pour Kabila, l'élection présidentielle de Malamu, Mezangaï Kabila a gagné. Et alors, pour les deux, il faut retoucher au niveau de l'élection législative. Kabila a dû former le Moussoussou. Alors, il recomposez-moi la majorité. Botiana bat opposition à 4 puisqu'il m'a caméra qui m'a beaucoup. Annulez-moi tout ça, mais vous gardez qu'un président. Mais il y a un problème, chers amis. Parlons-en. Nous sommes devant une crise grave où la légitimité est détenue par M. Étienne Tshisekedi, que le peuple a plébiscité, et la légalité constitutionnelle est maintenue par le président Kabila, qui a été nommé par le pasteur Moulumba, puisque c'est lui qui a proclamé. La CENI est une institution de la République, qui a prêté serment par la Cour, devant la Cour suprême, qui a entériné la tricherie de la CENI. Donc c'est lui, au terme de la Constitution, qui a la légalité. Et lorsque la légalité et la légitimité sont disjointes, les politologues et les juristes les plus éminents du monde vous diront qu'il y a crise, puisque pour diriger un pays, il faut avoir les deux à la fois. Il faut avoir et la légalité et la légitimité. Et donc, à ce moment-là, il y a cohésion nationale, il y a concorde nationale, il y a la paix sociale qui peut permettre au pays d'avancer. Mais si Mouta Tshisekedi a annulé l'élection législative, s'il m'avait contacté, moi je dit nos présidents au Conseil l'erreur. C'est une façon de dire que l'élection présidentielle faut annuler, mais puisque tout ça s'est passé dans les mêmes bureaux. Pourquoi annuler qu'à la législative au titre présidentiel? Pourquoi? Les gens profitent du fait. Tous ceux qui ont échoué, de l'IDPS, de la DPP, tous ceux qui tournent autour du fait, bah, où la ligne politique a terre brisée. Le coup, la chose qui est invité, vient petit ça va tomber avec une kuna. Ceux qui m'ont se base jouaka. Ceux qui dépassent ça dans 100 députés, je t'assure que dans la minute, il n'y aurait pas de problème. Donc, les lots expliquent au peuple congolais que l'élection présidentielle est à Malamu, mais législative, mais qui m'a non, c'est une pédagogie très difficile à mener sur le terrain. Il y a un Lobaki, moi, c'est pourquoi j'ai dit, dans l'avenir, via le canal qui conseiller au culte naïe, avec mon petit, qu'est-ce que tu penses là-bas, pour ça, la ménine. Oui, c'est toute décision de la prendre, il faut la tester. On voit quand on a noté, il faut tester, il faut saluer moi sondage d'opinion, surtout petit, si mais la réaction aujourd'hui sur le terrain, c'est quoi? La réaction d'abord au sein de l'IDP soit non, nous avons vendu nos maisons, nous avons vendu nos terrains, nous sommes formés depuis 30 ans. Nous voulons parler pour une base qui nous a élus, pourquoi nous allons expliquer quoi la base. Ce qui est la base habitée, donc ça crée un désordre qui peut profiter encore au président Kabila. Il y a un lobby, Oyo, Ezali, problème, il faut tout vendre là. Il y a un lobby qu'il faut rencontrer le président Tshisekedi, il faut discuter pour tout recréer unité au sein de l'IDPS, puisqu'il pourrait la carte de l'IDPS, et puis pour parler le même langage. Si nous devons sortir tous, notre leader, notre Dieu doit nous dire pourquoi nous devons sortir
Et pour faire quoi? Et quelle est l'étape suivante? Il y a Mibale, au lobby que nous avons dit renverse, les réalités du terrain. Est-ce que tu as la conviction qu'il faut changer, les choses vont changer sur le terrain? Mon frère, Rome ne s'est pas bâti en un seul jour. Il a dit que, il y a une ligne de front. Tango ya Mugabe, Sam Nujoma, Sisulu, tous ces combattants qui menaient la guerre contre l'apartheid dans l'Afrique australe. Mais ça a pris beaucoup de temps. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par atteindre à l'horizon. Et donc, combat d'Abisso, moi j'ai une autre stratégie. Changement de tactique. Il faut qu'on grignote chaque jour qui passe sur ce qu'on nous a volé. Et voilà qu'aujourd'hui, le ministre Reinders, dans son peu de presse, est dit à Monokonaye, à l'Obi Boye, Soki, politiciens congolais de la société civile, dialoguer pour redonner la légitimité qui est perdue à la suite des élections. Recréer la cohésion nationale, ça sera un rendez-vous manqué pour le Congo et il craint fort que le Congo se plonge davantage. Il a mis balai à l'Obi Boye, que pour lui et pour la Belgique, la CENI doit être boutée dehors. CENI, Oyo et Salisson, il y a une élection. Mais les deux déclarations là, mon frère, c'est déjà un petit gain. Du fait qu'ils rejoignent l'opposition qui a dit qu'il y a une crise de légitimité. Du fait qu'ils rejoignent l'INC qui a dit que la CENI doit être restructurée, doit être réformulée, doit être refaite, refondée, et que l'INC, MLC perd le bâtiment. IDPS perd le bâtiment. Mamsou Bozo compare le Mogote, et à la IDPS, et à la INC, et à la MLC Nabaliena, il faut dialoguer pour s'en sortir, puisque, Nazana mission na document que tant bayaga comme on a proposer dans le niveau comme on ne peut plus refaire les élections. On ne peut plus compter les voix qui se passer le monde à chaque mission d'Ultenios. Bon, sur la bon trouver un consensus national pour la gouvernance de ce pays. Ça ne veut pas dire que nous tous nous allons entrer dans le même train, non. On va qu'il y a un gouvernement coalition à Bakoti, mais l'UNC, je l'ai dit haut et fort pour ceux qui me suivent maintenant. L'UNC, nous sommes dans les valeurs républicaines de défendre la nation. C'est pourquoi nous avons inscrit à l'ordre du jour les statuts de l'opposition qui a une loi, il faut modalité Nango et Salema. Pour moi, les choses sur le terrain peuvent toujours changer si nous mettons à genoux ce régime. N'oubliez pas qu'en 90, c'est la Belgique qui avait sonné l'alerte pour couper la coopération avec les Congo, tout le monde avait suivi. Si nous menons une bonne politique à l'intérieur, un bon lobbying à l'extérieur, je crois que ce n'est pas le premier jour que nous allons avoir raison, mais nous finirons par bousculer les lignes, faire bouger les lignes. Au lieu de rester assis, puisque ce que comme on a été, il y a eu quelques sons de cloche, il y a le président Kabila, il y a Tambo Mwamba. Kamere, Tshisekedi, parti na bango nyonso na Jean-Pierre Bemba, banda ko na bango na ba sécurité générale na bango ba kekumaki. Mais ça la madette, mais le lot a une goye bisayo, dans le on est dans de l'Ihawa, que je suis content et j'encourage, mais ça devait se faire au grand jour. Que deux députés de l'IDP sont allés aussi voir le ministre des Affaires étrangères. L'MLC et nous sommes allés le voir au grand jour et à la fin, les gens ont communiqué pour sont allés le voir, c'était pour lui dire que les élections s'étaient mal passées et que le pouvoir est en place et qu'il estime et qu'on a volé la victoire de Bouteflika qui s'est fait. Voilà, et donc on a pour le bas, il y a qu'on changer par baguette magique et l'indemnité, mais on peut bousculer les lignes. Merci. Nabanzi bandeko ebele bazali ko benga na nzela ba téléphone, en tout cas nalobaki lina mekai ko kanga yango pamba te epesa libaku te tosalaki émission ya liboso esengaki ke non moto nyonso tu abenga mwa ba remarque no débat ekendaki likolo mituna ezalaki na minoko ya batu mwaye mutu atuna motuna kimia ezalaki te yango mbala oyo nalobaki vraiment nakangi ligne na batu oyo bazali kaka na nzela ya singa soki ndeko ozali na motuna komela biso tokopesa bandeko oyo bazali na motuna mpamba te ezali ndenge wana. Merci. To leki epa ya Grand Kalala zwa tangu na yo Grand Kalala motuna na yo epa ya Vital Kamere tuna motuna po lelo tolobaki tokokotsa batu mingi te yo tuna motuna oyo esengeli otuna
toza koyoka yo vraiment ezali débat bato bozali kolanda biso boyoka biso boyoka bato baza kotuna ba débat baza kotuna ba question soki batuni question ya malamu te bokomela biso kaka bato baza na ligne nde bakozwa maloba ndeko na biso grand kalala topesi yo maloba pe tuna motuna na yo na kimia nyonso tu merci. Merci papa Diana pona maloba et na pesi balandi nyonso tu ba frères et sœurs congolais mbote na ba ami du Congo na skokende mbangu na motuna nanga et pas ya monsieur Vital Kamerhe qui est ici. Na okende d'abord avec un constat. Le peuple congolais dans son entièreté, y compris moi-même, on se sent en ce moment si papa Vital Kamerhe ou monsieur Vital Kamerhe, papa en tant que Congolais, et ça que toza la grande déception et puis toko bombaté face à la classe politique. Nabambo kanyon surtout ceux qui peuple a voté constitution et Ndisaka et le Bakake après vote, soit bosopeli na ba résultat ou soit ceux qui ba contentieux les alliés boké na ba institution, ceux qui fraudent des alliés et pas na biso article 64 bo refuser le Congo bo telema bo bunda ata na manduki ne botika bayi babino vote te. Yo papa Vital Kamerhe oye devant biso lobby naza homme politique naza pe na ba député nanga donc ba représentant un peuple bozo kende au lobby likambo vote et après au prenez le dialogue. Et zaneti il y a makambo misusu esale makaka na Congo. Oye pa na bamboka misusu soki vote salemi ba yibi ba fraude na vote au lobby fraude. Conséquence à fraude de pas na biso kozala dialogue. Mais eloko na lingi na loba awa c'est quoi? Peuple mobimba est voté sanction populaire. Kabila a triché. Yo Vital Kamerhe oleki na télévision lobby na démontré ba bulletin de vote ainsi de suite que Kabila a triché. Conséquence logique au peuple les autres qui na mouvement na logique totali na ngambo après que yo lobby na lobby qui avant après que yo lobby que Kabila a triché et terrain qui se que dia lobby Kabila a fauteur en eau trouble. Or la loi bo kangaye bo memelangaye awa ligoté et lingue le bande d'autres termes que tozo qui na logique constitutionnelle logique républicaine face à un tricheur. Kamerhe yo koti na moi calme parce que vous comprenez c'est quoi dialogue. Devant Kabila siko lobby Tshisekedi déjà président élu. Kabila président en tant que qui? Au légitimité au lobby constitutionnel ou légal ou je ne sais pas quoi aux OP sa Kabila wana. Légitimité à Bakano, to cour suprême. Yo moko démontrer que ezala qui institution moko invalide non substantielle. Par rapport à Moussala et Zosala, na une côte na dossier à Cour suprême. Lelo, question nanga na zotuna c'est que, est-ce que Yo Vital Kamerhe, ozo komona te que, il y a une grande, comment je peux appeler ça, grande lâcheté, il y a classe politique, congolaise, à lelo, au bino bozo ko sa la partie, que, face à la situation, il y a oyo tozo ko vivre lelo na Congo, prise de position moko kaka radicale et constitutionnelle face à la tricherie. Attends, à l'école, nous, toi, tricher, Kabila, aux tricheur, on n'a plus rien à voir avec toi, aux président, na bisoté, soit aux invalidé, soit te battre, yo. Alors, par conséquent, moi, de Simba, cause à l'informateur, t'es pas informateur nommé par un tricheur. Par conséquent, aux autres basiko, likambonet, il y a dialogue. Contexte juridique, aux hommes, même dialogue, wana, eza wapi. Pour, qu'aussi, sa question, nanga, Vital Kamerhe, on peut répéter devant biso awane toloba qui na ebandeli. C'est sa question, ils appellent souhait, hein, que lobi que Kabila a gagné est-ce que l'élo, peuple congolais, aza ozo mona que aza na droit constitutionnel n'est pas peuple nyon surtout. Il y a qu'à déclarer monsieur Kabila président illégal, donc monsieur Moko qui aza hors la loi, et que article 64 de la constitution, oh na fongoli kaka siko na Skype na internet, et lobby que le peuple congolais a un droit à résister, même par des moyens musclés, armés, militaires, par tout moyen, face à mon toit, qui s'imposer par la force. Est-ce que papa Kamerhe, ozoko appuyer yango, et ceux qui ozoko appuyer yango, salango atana maloba, déclarer Kabila hors la loi, et puis après, token de liboso na débat na biso. Première question, na zongi le maloba. Merci. Merci papa Nabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grand Kalala.
Ça nous donne l'occasion de clarifier ce qu'on appelle la stratégie et la tactique, c'est qu'on peut dire de ce qu'on veut et de ce qu'on peut. Tu peux vouloir une chose et tu peux pouvoir l'atteindre. Tu peux vouloir une chose, mais les moyens de l'atteindre te manquent. Et que moi, je regarde les choses en face et je prends la décision rationnelle qui s'impose. Constat au Sali, au lobby, Namboka sur les tricheries, la contentieux, la Cour suprême, on a fait ça, la Cour suprême est aux ordres, comme on a dit, au lobby fraude, article 64, le peuple congolais doit résister même jusqu'à verser son sang. On a dit peuple congolais, d'accord, ce peuple congolais va encore répondre, yo. Non, nous sommes dans un environnement où ce peuple est naît depuis 1960. Faut comprendre le Kouana. Deux, ce peuple est dans l'insécurité totale, c'est comme si c'était en guerre en permanence. Trois, ce peuple n'a rien comme bien pour répondre aux besoins de première nécessité, de manger, de logement, de se faire soigner, tout ce que vous voulez. Ce peuple, ce n'est pas comme le peuple tunisien qui peut tenir une semaine avec des provisions à la maison. La provision à Kinshasa à la maison, c'est une provision instantanée, c'est-à-dire quand nous avons Douana, Bakarini Thompson, Namwa, ce qui est collé à Foufou, au lié. Motaké que ça la marche. Ce que ça s'allie 8 heures de temps, Aza était là, mon temps, Binzare, m'a dit que ça l'aille. Ce qu'on maintenir les 2 jours, donc il y a beaucoup de gens qui ont marché du Moukou. Et puis Kabila dit à notre dire qu'on a maintenu le peuple dans une extrême pauvreté. Mais si quand on fait la paix, mis au total à Maïmalikaka, à Bamboka, M. Afrique, il y a eu des élections au Zimbabwe. Je voudrais rappeler ça au Grand Kalala. Peut-être que je suis plus âgé que vous, mais comme on a dit, Grand Kalala, mais on a respecté comme on a dit. Mais dans Zimbabwe, l'élection est entre Mugabe et Tsvangirai. Chérie au grand jour, il y a discuté tout. Mais la chance que les Zimbabwéens, les atouts qu'ils ont eu que nous n'avons pas, c'est que Tsvangirai, Grande-Bretagne, Télémélie, encore avec Mugabe, ont gagné, Tsvangirai n'a pas gagné. Amérique prend une grande puissance, et le bijou. Qu'on n'est pas dans le peuple, une bonne partie du peuple, si Tsvangirai te recouvre à la armée, côté à Mugabe, c'est le même Occident qui vient intervenir. Jusqu'au moment où Tsvangirai a perdu sa femme, Occident était battu président Zuma, Namindeki, Zuma est. Non. Comme vous voyez, c'est une catastrophe. Bon, signer accord. Signer accord. Tsvangirai a commis premier ministre avec beaucoup de pouvoir. Mugabe a été le président de la République. Mais tous les deux, chacun dans son cas disait, moi, de mon vivant, je ne travaillerai jamais avec elle. Naï Tsvangirai n'a pas travaillé dans Faubert ou mais les deux ensemble, et celui qui relève le niveau de vie du Zimbabwe aujourd'hui, puisque c'est celui qui commande le gouvernement, les militaires sont payés, le même qui traquait Tsvangirai, les enseignants sont payés. C'est parce que Tsvangirai a compris que ce combat, si je le continue, le peuple ne va plus me suivre, peut-être on va décimer tout le peuple. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un raccourci où on me donne, moi, le pouvoir, même si la dénomination s'appelle autrement? Mon candidat a fait Premier ministre. Avant la reine, mais je crois que c'est Cameron qui dirige quand même la Grande-Bretagne. Alors il faut qu'il y ait d'amis tout ça. Mais pour y arriver, ils ont dialogué, non? Mais ils ont mené un lobbying, ils ont cherché à avoir des alliés à l'intérieur comme à l'extérieur. Mettons toi Kenya, mais la Kenya, Raila Odinga a gagné, nous tous sommes très bien. Aga posé à président Obama, la première puissance du monde. Le vieux, moi,